Maintenant tout ça, tout ça le belabi sur le côté. Mon to ya dollar na Congo ezo mata. Na ebite son rôle be mata. Lora mangomba mangengenge. To ya dollar na kata Congo ezo mata loko eloko mususu mbongo na biso eza na valeur te. Congolais peuple congolais Téléma. Téléma peuple congolais bato baza bazaïrois. O babotama na sera Zaïre. Bana de père et de mère. Y'a beau Téléma. Maintenant, pour ne pas tout ce que je suis en train de dire et comme la biso, topé sa chance peut-être na moi namboka Christian Malanga. Topé sa peut-être chance et pas naie. Batoyo bazana bokonzi na kati ya mboka na biso babundaka na mutu te po baza bokonzi wana. Biso peuple nde topesaki bango bokonzi wana. Biso peuple nde tokobotola bango. Bamona yo na ba vidéo na ba tenue na kati ya ba page ya ba hélicoptère ya sophistiqué ba machine gun biloko bele ba mitrailleuse lelo yo oyo komona na awa oza na veste na cravate. Monsieur Carson a dit kopesa discours na ye na institution oyo tomoni vraiment ça les a archi comblé mindele ba yebele. Ouais, ça va. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bossa kananga te kominine. Hein? Aziz a ucho benganga oh yaya loka rolezate. Karmia benganga kuna yaya tolambite. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na provision. Mais vous avez sanga lelo. Lelo kaka na débia moi boloka rolezate donc provision to ba mama tiena provision nanda coûter. Ne te joue pas avec moi l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du souris, papa. Tala, bosala lisusu lokola anste, cuisine na biso. Et bongiseli bande konabino na ba masa na bino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine na biso, topé bo s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topé bo benga na numéro ya Cuisine na biso. Cuisine na biso. Et ko komisa biloko na bino, na ba famille na bino, paye pas ba masa na bino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Labisso, pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture là-bas. Maintenant, quand moi, les là, comment on l'y a beau. Quand moi, les là, comment on l'y a. Est-ce que là, je serai pas au l'y a beau. Il faut ça, maintenant, on l'y a beau. D'abord, on l'y a beau. Ça n'a pas mis qu'on l'y a beau, ils allaient pour la sauce oil. Sauce piment numéro 1. Nairobi mobima. Pili pili. Ya salami pina mwana mboka. Pico chili. Pico chili. Sauce piment. Pili pili. Oh, m'intéresse ngai. Pico chili. Solution na mesa. Pico chili. Ce qui se dresse entre vous et votre rêve, c'est la volonté d'essayer et la conviction de croire qu'il est réellement possible. LM Corporation est une équipe de professionnels qui met tout en œuvre afin que vos événements soient à la pointe de la modernisation. Vous avez un besoin, nous sommes la solution. La team 4x4 équipe vos événements professionnels en passant par la sonorisation jusqu'au plus petit des détails. Pour cela, nous mettons à votre disposition murs de LED, location d'instruments de musique, jeux de lumière, matériel de sonorisation, prestations DJ, prise de son live pour revivre les meilleurs moments de votre événement, en voiture, à la maison et partout ailleurs. Pour plus d'informations, la SAS LM Corporation vous accueille dans ses locaux au 30 bis rue de Lipapin, 91 240 Saint-Michel-sur-Orge. Les détails créent la perfection, mais la perfection n'est point en détail. Laissez-nous aux commandes de vos manifestations pour un résultat qui dépasse vos attentes. Mbote na bino nyonso ba ebolingaka vraiment Congo mokili na bino mbote na bino nyonso ba bolingaka Daniela Mankoto Diam à l'international na bino. Merci beaucoup vraiment pour votre attention et surtout fidélité en fait naza vraiment na esengo makasi ya ko présenter émission topé analyse ya mokona lelo. Je sais qu'il y a certaines personnes vont se poser question Daniela Zarasoka ya limo soka ya limo non nga en fait na ya ka soki vraiment likambo ezali bien soki actualité
actualité vraiment eza oyo etouche nga parce que ni tete boye jamais nakoki koya mpona loba kaka makambo ezanga ntina to mpe bafitilité nga nayaka na makambo eza vraiment important. Merci beaucoup na bato nyonso surtout vraiment baza wana toujours mpona kosupport to mpe kosoutenir biso de près ou de loin. Donc je peux vraiment vous dire merci beaucoup vraiment. Lelo na yene eloko eza peut-être analyse parce que il y a certaines personnes vont se poser des sous-questions. Comment fait-il tout le monde a Daniela Yemoko du début à la fin parce que nous avons des bandetis sous kananga moko naza na invité je suis seule mais analyse on a ça là peut-être ça peut vous aider et ko fongola bato ebele misu surtout na biso ba congolais o tozo lala eloko liboso na bandi na kati analyse nanga tozo lobela nyonso etali Congo pour na précision na kolobela nyonso to etali makambo ya mboka na biso mais eloko vraiment esali ke na ya kosala analyse ya mokona lelo premièrement ezali mpona liwa ya ndeko na biso oyo babomaki ye à partir ya Inde. Ndeko na biso aza étudiant plutôt parce que c'est un garçon akendaki kotanga na Inde et tout mais bandeko to pe ba soldat to pe ba policier ya mboka wana babomi ye. Maintenant eloko esali vraiment est révolté ngana ya osala analyse ya mokona lelo eza que la majorité ya biso ba congolais na ba pays étrangers et tout ba bomaka biso. Oui, eza bato ba mboka mususu na ba Afrique et tout ba bomaka bango mais ya ba congolais ndeleki. Pourquoi kaka biso ba congolais nde ba bomaka na ba pays étrangers? Pourquoi kaka biso ba congolais soki okembo ka boyoko ka yonde bazo mondo bazo pesa importance te bazo monde loko pamba. Pourquoi? C'est parce que na mboka na biso tozara na valeur te. Lora liboso non je peux dire moi na nyonso to so na ndako na bango babengaki mwana azalaka moyibi balobi ke mwana azalaka ndoki quartier mobimba bayebi ke ndako wana mwana wana azalaka ndoki mwana wana atake pa bavoisin na bobenge ndoki bavoisin na bopesa importance te bavoisin na bomone loko pamba. Pourquoi? Parce que na ndako na bango déjà maman na bango to pe papa na bango abelela déjà mwana wana azalaka ndoki abelela déjà mwana wana ndenga zana azalaka moyibi. C'est pour cela pesa bato libanda pe accès enfin que baloba na mwana na oza moyibi ba maltraité ba mone loko pamba des fois azana ba camarade ba bengana ye. C'est idem avec nous le Congolais, tozaka vraiment respecter na ba pays étranger. Pourquoi? Parce que na mboka na biso moko tozana importance te topé tozana valeur te et outi wapi et outi pa ba konza mboka na biso. Premièrement, on doit d'abord commencer na o etali pour na liwa ya ndeko na biso. Oui, Congolais a koufi à l'étranger et tout. Dans notre pays, Congo, la République démocratique du Congo, eza pays moko et yambara étranger topé ba forenia sans pourtant ba compliquer bango. Je peux dire na kati ya mboka na biso Congo eza parmi ba pays oyo et yambaka étranger sans discussion sans problème. Donc tozora bango lokola bande wana biso pays na biso RDC eza parmi ba pays surtout ya Afrique ya modèle wana. Mais pourquoi nous ceux qui toke na bamboka mususu ba mona biso biloko pamba et tout donc pourquoi? Parce que chez nous toku faranzala. Chez nous, toki maraki marambora na biso parce que mbora na biso dans l'instabilité. Tozo ke malembe na bino na expliquer bino tina nini o vraiment est révolté ngana ya osala analyse moko na lelo. Nde on a biso babomiye na kati ya Inde et tout, mais ba konza mbora na biso balali pongi. Eza na mutu moko te azo sala réclamation topé ambassade eza partir ya Inde ya biso ya Congo et déclarer que Inde tala mwana biso babo donc il y a silence moko ekoti. Comme si Congolais mon côté a koufi, comme s'il n'y a rien qui se passe. Donc, bazo lia na banda kuna bango, bazo mela baza très à l'aise. Ba fête, bazo kende, ba voyage, ba mati, ba kiti. Je ne sais pas ce que zala ki mwana ya mokonza mboka moko boye soit ya ministre, ya député, ya un songolo pakala. Exception ezate. Est-ce que na kata mboka na biso kimia o e salami elinga ke salama pona liwa ende on a biso ba bomie à partir à Inde? Non. Je réponds non. Mais non, pourquoi nous les Congolais tokoki quand même ko fongola misute bajar ya biloko abongo déjà tozomona et koko fongola biso misute pourquoi Congolais azolala Congolais lingi ba fertilité Congolais lingi amoni internet balakisi par exemple mutakala mutu oui ya intéressé soka moni mutakala mutu mutakala ngana mona mutakala intel mutakala non ya intéressé excusez-moi pour le terme.
s'intéresser. Congolais linga yo kake nteli babunda ki ba weleli mobali ba fingani et loko intéressant vraiment congolais yango wana. Et loko na ye justement pour nous yebisa ba congolais to fongola miso. Parce que ça batuana oyo bazana kati ya bokondi biso batu to pesa ki bango esika wana ni tete biso balinga baza la place bazate. Oui, il y a certaines personnes bakolo baté mususu ko ba pesa bokondi te ba imposer ba tie place wana. Oui, ba imposer ba tie place wana, mais nous le congolais to biso ba citoyen to yamba ye malgré tout ba imposer. Nazo kende na bino malembe congolais comprendre il s'agit de quoi on a lobela. Na longwe na partie ya ndeko na biso wana oyo babomaki na Inde na ye disusu na zongi pona makambo etali billet ya avion loko to pe ya ba province na kati ya mboka na biso oyo ekiti. Oui, bravo na bino bokiti si billet ya avion, oui. Mais non, boyebisa biso billet avion bokiti si mbongo wana biso to futela ya avion wana. Premièrement, je dois d'abord commencer par là parce que ils en batu mususu na kati ya Congo wana salaire neza $100. Il travaille ou bien elle travaille du 1er au 30 ou 31, salaire na ye ezara $100. Siko bino billet boté bon, ça 50 c'est pas mal les anango bien. Siko mbongo wana billet wana les retours déjà sali soki ba ndenge nini. Congolais zongo wa peut pas foutre billet, peut-être être déplacé à Kende Lubumbashi, peut-être être déplacé à Kende Mbandaka. So na masuwa te. Na masuwa na pe goza la par exemple, exception la tete goza $10 et goza la $15, mais batumsu ba okufa na ba mayo na parce que condition na bango ya voyage eza bien te. Tout ça congolais azaka na kati ya lo yenge na kati ya distraction. Congolais ya zomona kaka na meli masanga bar intel efonga maki place intel. Koto bwe balakisa ki mutakala intel. En fait na telemi place mutakala parce que wana faut mes délire ba congolais. Oui. Je sais qu'il y a tant de personnes bako finga donc je m'en fous hein, je m'en fous, moi je suis là juste pour nous fongola bino miso. Oya Monique ya rozala na kati ya distraction. Ah Monique oyo kama na lobité ba forcer mutu te mettre boyi batu ba bandolela mboka na biso to boyi pe batu ba bandara voyager ba kenda ba Turquie ba ke Grèce po ba kende poto tandis que na mboka na biso l'équipe même Turquie wana et l'équipe même Grèce wana na bomengo. Congolais toujours na kati ya distraction. Bokiti si billet d'avion et comme ça 50 et quelqu'un et matake kitaki oui. Mbongo wana obino bocheli biso wana ke bokiti si billet ah oui bravo eza mabete si ko tozwango wapi poto voyager to kendata to ki toza incapable o kendata Lubumbashi na keno na ba province mususu te na telemi na Lubumbashi parce que ça ville moko parmi Kinshasa eza pe ba Lubumbashi wana eza ba Kisangani et tout. Mais non, et ça na ba congolais mususu to pe ba kinoisa na pesi na kepe na ba lushwa mususu banda bota maebi kinde. Et ça na ba kinoise mususu banda bota maebi aebi Lubumbashi te. Siko mbongo wana bino botier salaire ya fonctionnaire et kokoza la na minute mususu salaire na ngongo e koza la ba $80 salaire ya fonctionnaire. Siko monta wana bino botier po zwango wapi po kende Lubumbashi po zwango wapi akenda tambandaka ya pamba azwango wapi. Je pense que tout ça ba congolais zo lobela bango lote congolais zo beta maboko oui avion ekiti ya zo sepela avion ekiti na mbongo nini euro voyager pour kende Lubumbashi na mbongo nini euro voyager pour kende tambandaka pamba wana. Oui et dans la batu mususu basara ba business na bango et tout. Mais business wana peut-être ndako afutelaka MC za $100 na tika $100. Zwa ba classe ya bana zwa malade ya bana zwa donc et ça na mambo belé na kati social coûte za raté na kati mboka na biso. On doit comprendre pourquoi nous le Congolais to tika kamboka na biso poto ke na mboka batu so tali na kati ya ba forêt ya la majorité congolais zata na mboka oyo yo koko imaginer te congolais za kuna. Et ça na mboka mususu emso to tanga ngoku tute mais congolais so ko na mboka no kuta congolais za kuna. Pourquoi? Parce que mboka na biso na pasi. Oui, to lo ba vérité. Mboka na biso tozo souffrir. Parce que budget na biso toza batu moko toza tokomoko ma déjà le plus pauvre quelque chose comme ça si je me trompe pas na lobela kango la fois passée na chaîne mususu. Congolais fongola miss. Oui, ngana za mwana mwasi. Il y a certaines personnes qui peuvent dire ah longwa kuna yo mataki kitaki oui yaya bravo insulte
finga ndengo lingi mais là oko vanda conscience na yo maram na oloba et ko rappeler quelque chose. Tout ça ezolobela ba congolais lorote eza na ozo rappeler bino biloko moko. Ba papa na biso ba fonctionnaire parce que moi avant de quitter Congo nazaki pe fonctionnaire. Fonctionnaire azana matricule et tout mais azo gagner msusu $80 bon na $40 parce que mbongo na biso et akuna valeur te. Poso bimika na fois Congolo katisi na wata Rwanda pamba bo katisi na wata Burundi pamba yeba ke mbongo ne sildo o sa na ngoni osombela ngoni o change ngo wapi monnaie na biso ezana valeur te. Tout ça est pas un Congolais ezolobela eloko te. Tout se poser question pourquoi biso ba Congolais oui mboke belé Afrique ba de place rapé ba kitarambora na bango. Mais est-ce que pourquoi biso ba Congolais mingi parce que mingi pendant des ans na Congo. Toki mambora na biso poani. Tozo beta tolo mboka na biso tonda kite tonga etonda boye matake kitaki. Toki mambora na biso pourquoi? Pourquoi muto préféra kende Turquie? Préféra kende Turquie à kende rola la soki ndenge ni ba futa ke soki pendenge ni matake kitaki me atika mbora na ye. C'est parce que tozo souffrir. Premièrement social na mbora na biso ezate. Deuxièmement éducation na mboka na biso kutu n'en parlons même pas. Éducation ya malamu ezate, santé ezate, parce que moi ngana ona yebi Martin Luther King alobaki alobi peuple ceux qui osent la kata mboka na yo éducation sociale santé eza et pesa melio felete faut qu'on se révolter. Faut qu'on se révolter donc faut qu'on tomboka hein peut-être na lobango na lingala il faut qu'on tomboka. Maintenant Congolais azaka wana na banga politique nga kipango te. Nga politique nga vraiment na kipara politique te. Wana mambamboka na mbongo na bango bazolia bambongo na bango. Ya intéressé yo. Parce que intéressé pourquoi pona nini yo ki maka Congo kendara France. Pona nini yo ki maka Congo okenda mboka msusu. C'est parce que na mboka na bino loko ezate alors faut se révolter. Alors il faut qu'on silika. Il faut qu'on silika, qu'on réclame les droits na yo. Parce que pesa melio santé, éducation, et puis social, et pesa melio. Et là, nous surtout on est pesa melio te. Donc il faut qu'on se révolte. Navandi avant na sala analyse yo na tali na meki quand même ko tala mamwezo le kanakata ya mboka na biso. Na moni mwana mboka en fait. Mwana mboka kombo na ezalaka Christian Malanga oui. Aya na ba idée ya bien nazoyeba ba sera ba élection. Aya ki na ba idée ya bien pour na mboka na biso. Aya ki vraiment na ba idée ya président na biso ex ya kufa que son âme repose en paix. Joseph Désiré Mobutu. Bien sûr aya ki na dictature te parce que nano azwa ki bokondité. Mais quand même Mambo bande ko ebisa biso et tout. En fait, moi, vraiment, j'étais convaincu. Mais il y a certaines personnes, peut-être, qui se posaient la question, comment fait-il à moi parce qu'il y a qui moutou, il fallait aller en tête, il y a moutou, il y a mboka na biso na moment ya lelo. Makambo elekana ki na kati et salamaki entre parenthèses. Lelo, o eza posa na biso ba Congolais, o tozo senga na mwana mboka, ba maman. Ba papa bisika nyoso tu bozali jeune okokisi déjà 18 ans un rebelemi totikali na 2 ans pour tokota na ba élection toyebi pété so ba élection ekozala oui toyebi pété so ba élection non to lo ba vérité toyebi té so réseau adlissement so ki toyebi té c'est que loko ekoleka en fait toyebi té mais loko nazo senga na ba congolais et loko nazo senga na ba maman. Et là, on a aussi un papa, bah jeune déjà qui 18 ans, au commis majeur âge à voter, topé âge au ya majeur en fait, je peux seulement dire ça. Et le grand temps, toye ba mutuni ni fois à la tête ya mboka na biso. Oui, to beta ki maboko. Kabila Longwe, moi na mboka koti na pouvoir. Non, soyons sérieux. Moi na mboka koti na pouvoir, juste qu'il là et là ni sama na mboka na biso. Oui, moi na mboka koti na pouvoir étranger à Longwe na pouvoir et tout, moi na mboka koti. Non, tout ça l'analyse ensemble na bino. Banda moi na mboka koti na pouvoir, ni n'échanger na mboka na biso.
parce que loko esimba en kitamboka eza social, eza éducation, eza santé, eza parmi babiloko wana nde vraiment esimba ka en kitamboka. Siko boye bisanga oui bobeti maboko soso ekiti. Soso ekiti $10 so pe na ndoto enga mona oyeba te so eza na ndoto so mutaloteki yango ou bien ezaka maloba ka to ba promesse ne ba prometa biso. Non, quand même soyons sérieux, c'est notre pays. On a le droit ya ko réclamer so to mona mutako ko kanganga na makasi te ayebisanga ki non, je parle parce que naza compatriote ya Katamboka Congo. J'ai le droit de réclamer ba droit na ngai. Mutako ya ko imposer ngai te, mutako ya ko yebisanga te yo ko sala boete non, naza esclave mutu te. Le Congo nous appartient. Congo eza ya biso. Ngana Congolais de père et de mère. Voilà. Donc j'ai le droit de réclamer ce que l'on a monique eza bien, j'ai le droit de réclamer. Donc l'on a yeka justement pour nous yebisa ba Congolais to fongola misu. Ndeti nga wana eza point de vue nanga. Moi na mboka Christian Malanga, je pense que azalaka militaire na Amérique, aza parmi bato babundela ba américain mais aza congolais. Aza congolais de père et de mère. Aza parmi bato babundela mboka na biso. Soto moni muto asali eloko bien te, alongo etikeli muninga place. Eza forcé te. Eza pe eloko discussion te, eza pe eloko te ba ekoma matake kitake zonga ki to baluke sika moko te. Ce qui est to moni yo zo sala oui to tikeli yo temps au travail et tout to moni lo ya malongo salite ni nezo la kisake ce qui to tikeli yo deuxième mandat o sala sous mambo malamu ni nezo la kisake ce qui to tikeli yo deuxième mandat que o sala sous mambo malamu parce que d'abord 5 ans c'est trop. D'abord 5 ans c'est trop. En fait, cette fois-ci, on a besoin de moutoyo, accueillir la biso sociale, accueillir la biso éducation, accueillir la biso santé. On aider biso, enfin que to kendakalisu subamboka batute to voyager te matake kitaki. Kulu na kidoko kinape batu na kati ya Congo ekomi loko elo mususu. Viol na kati ya Congo ekomi loko l'héritage moka ba congolais, mais non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Bamboka wana ba voisin na biso loko exemple na pesa Rwanda. Ezotika biso te ti lelo Rwanda ezobundisa biso. Mais ba konza mboka na biso ba osani. Oui, armée utaki Kenya ezu eye kiti. Oui, bravo. Armée ye uti Kenya ye po ebundela biso. Mais non, résultat na ngweza niti siko. Ba mama bazo lela kaka, bazo violer bango devant bana na bango. Bazo bomba ba mama liboso mwana obotami. Mwana zana par exemple na 5 ans. Mwana za par exemple na 2 ans. Azo mona ndenge bazo bomba mama na eboyebi choc ni botika na mitema bana wana. Boyebi choc ni botika na mitema bana à part d'abord que mona babomi mama na bango. Bana na botika la boye, emsusu bazo beta ba 3 jours, balala kanzala, ba beta ba 1 semaine parce que ça guerre na ba este wana. Makamo soki to talango ka boye bomona ba guerre wana este roko tatina capitale. Nazo yebisa bino bokanga maloba no yebisa bino lelo. Omoni soki to tika mambo ezo sala mana este wana oui boloba ebanda kala. Non, laisse-moi vous dire, kala te bomona ekota na kati ya kini. Maintenant pour ne pas tout ce que je suis en train de dire et comme la biso topé sa chance peut-être na mwana mboka Christian Malanga. Topé ça peut-être chance et pas naïe. Hein? Topé ça moi na mboka chance. Total et la yep parce que to uti ko pesa président na biso aza Félix Tshisekedi du pouvoir. Bien abondisa utaki ko za pouvoir en fait. Na sali débat sur yango te. Oui, to tikeli et to zotala. 2023 quand la mine te en fait, il faut que la biso vraiment est bonga. Il faut que la biso est bon à topé sa chance et pepe ya muninga. Oui, bravo. Pour un moment d'ailleurs à sali. Topé moment d'ailleurs ko sala ti 2023. Bravo. Oui, à kiti si ba avion to sali discussion te to boyi yango te. Maintenant pour ça na biso ba congolais to zana besoin moni billet wana ndenge kiti wana to beta kata par semaine OK ata mois 2 fois.
par semaine oketa mwa mbala moko oketa mwa mbanda ko visiter mboka wana ndenge zalaka ndenge ba peshaka et tout. D'abord mboka na biso eza mboka moko eza donc soki balobi basala ngo lokola place moko à tourisme, on va beaucoup gagner de l'argent na kati mboka na biso. Mais non tout ça tozo tala ngote tout ces olobela biso lo côté mbongo to ya dollar na Congo ezo mata na ebite so na olobela mata lo ngomba mangengenge to ya dollar na kati ya Congo ezo mata lo kwa eloko mususu mbongo na biso eza na valeur te. Congolais, peuple congolais, Téléma. Téléma, peuple congolais, bateau baza bazaïrois. O babotama, nasera Zaïr. Bana de père et de mère. Y'a beau Téléma. Ngongengwe belemi. Jeune fille, maman, moi na mukolo. Non, et puis ça met au bara, encore comment ba comme mukolo yende mtaza capable ya kosala mambo politique, yende mtaza capable yolande mambo politique. Ya na yo jeune fille mto talanga. Si ba ujana ba komi na kata mboka botala degré ya Congo ezobeba botala degré ba ujana batu boyebi ba ujana eza bano bazana ba 14 ans ba 15 ans ti ba 18 ans avant ba kokisa ba nde ba ujana bana bazo bulisa bazo te konze mikate ya tongo ya 5 euros kende musala ozoke classe mikata tongo boyebi mikata tongo ndeza ko uti na pongi mikate na ko uta ba sere tozokola na ko uta pongi ba mo broso niki ale oke luka mama na teka mikate na tongo ndenge ba jeune fille ba petite fillette bazo te kanzoto pona ko luka mbongo. Mais non, ça fait pitié, ça fait très mal. Ça fait très mal. Tout ça est lobela bino ba congolais loroté biso ba congolais en fait na mikota parce que moi je suis congolaise de père et de mère hein? Ah oui. Et sur le belabine l'autre côté. Na osenga nanu parce que y a certaines personnes dans le Christian Malanga ils ont battu mususu ba ebiete. En fait moi je n'ai jamais parlé avec Christian Malanga. Je ne nazako tout un numéro na été. Mais bateau bon l'âme de mission et l'autre pas analyse ça sera une bonne chose botin de la link ça sera une bonne chose so peut beaucoup comme langa na numéro ils affiché botin de langa numéro à Christian Malanga parce que selon nga on est à point de vue nanga. Je vite compris que Mouto Aza mieux placé à Rosana pouvoir total et la nanu et à Christian Malanga. Na osenga na papa na biso Jean-Marie Pumpa na kati ya régie a balancer les biso nanu discours moko ya Christian Malanga parce que na sala ki ba recherche sur yé l'air na yo ko raisonner yé na tali mambombo kana biso na bia mboko ezokende bo oui na on se souvenir na Christian Malanga na lukiye na luki kombo na ye tout na tali ba mam na ye na zwaki ba quelques vidéos na ye. C'est pour cela na ye nango pour la salle analyse et tout na osenga na papa na biso Jean-Marie Pumpa a balancer lingana no discours topé interview moko ya ndeko na biso Christian Malanga et puis tozonga na retour voilà. Batata ba maman bande kombote na bengami na kombo ya Christian Malanga mwana ya Joseph Malanga na Chantal Kibonge na botami na Kinshasa na commune ya Ngaba na edi boso na bino lelo poto solola to changer ba idée to za solution pour na problème o ezole kana mboka na biso problème ya congolais nazana besoin na bisa congolais problème na été parce que congolais a eu problème na e azo vivre problème wana chaque jour. Tu as eu un problème yostu en mboka na biso mais to lo ba solution ezani solution ezali libération totale ya peuple congolais. On a des solutions congolaises à causer là. Mais cette solution, on a des nini. Faza liboso, to sangana, to sangisa mayele, to sangisa boanya. Batoyo bazana bokonzi, na kati mboka na biso, babundaka na mutute, po baza bokonzi wana. Biso peuple, neto pesa ki bango bokonzi wana. Biso peuple, neto koboto la bango. Na pesi merci mingi longonya mingi na bandeko nanga nyoso tu bilongi nanga oyoyo o batelema ki jour wana na Kinshasa le botelema ki bolakisa ki bwanya na bino bolakisa ki ninto ko sala ensemble na esabino loko moko esika bazalaki babangaki biso tokobanga bango te
po biso ni tobangisaka tozo continuer pe kobangisa bango mais tout oyo ezake bakanga bisaka bakende to décrit monguna na biso akotaki Kinshasa betaka lisasi te monguna na biso aza esika vandi akendaka élection te monguna na biso azali esika azali po bana ya mabele bateke batika keke azala na place wana na yango lokola toyebi monguna na biso aza nani lokola to comprendre o tokoki kobenga gouvernement te me tokobenga bande ya barebele o lelo mboka na biso eza bazotambusa yango na groupe ya barebele mosusu bandimaki ke bakota bakelasi bachanger barédike bango basoda ya mike tomonaki totravaillaki ensemble na bango bachange bakoma basoda me bakonzi na bango bamobuka o batikala kaka na même mentalité wana ya zamba o bazo faire souffrir basoda o batiaki bango na place wana o bazo faire souffrir mamo apesaka linyoko na kombo ya libération bandeko nanga to mituna mituna oyo na boyena za tana bino ebele to mituna mituna oyo na mboka na biso soki olingo ozala moto okende liboso ifolo bamona yo na bavideo na batenu na kati ya bapage ya bahélicoptère ya sophistiqué bamachine gun biloko ebele bamitrailleuse lelo oyo oyo komona na awa oza na veste na cravate monsieur Carson audi kopesa discours na ye na institution oyo tomoni vraiment ça les a archi comble mindele bayebele alors moi réaction na yo nanu vite fait ezali nini par rapport à discours ya monsieur Carson wa salelo eza asali discours malamu alakisi pe moi ba défi na bango OK eza asali discours en tant que gouvernement américain et pesi ne pesi biso moi pouvoir biso bata diaspora ou bien biso ba congolais en général et pesi biso loko moko to ko utiliser comme arme moko boye ezo kanza e fungoli et tie biloko nyonso na polele so eza ce que la biso nde to ba ndenge ni ya ko utiliser maloba utolo balelo awa eza ke biso to ba ndenge ni ya ko utiliser en avantage na biso yo vanara na zamba tikoyo par exemple yo brusquement na Washington na ba cravate et tout ça pourquoi nazaki invité awa naza invité na quelques réunions na zanango awa Pentagone partout na ma banino nazaki invité awa na département d'état. Alors donc ba défilant comme belé tout mon premier ministre aleka ki awa tout moni ba homme politique mususu bazoko leka ba belé donc binonyo so boko moya awa qu'est-ce qui se prépare ici tous a besoin de solution pour l'emboc cannabis. OK alors elle besoin que tous a solution pour l'emboc cannabis alors on est tout ça pour la solution. OK na ngo nde tobi ke solution il faut tous là to participer à la discussion c'est tous là parmi ba ta solution binomo bauti komona ba discours oyo mwana mboka Christian Malanga awuti kosala boyoki j'espère que boza bato parce que ba congolais to ramayele à part to linga ba fertilité mitakala bato babunda ki ba wele basi masanga désordre na baba mais biso ba congolais to ramayele to ramayele mutako satalo ba ke congolais azoba te bakonza mboka nde batiaka biso kitenza noir ya bafitilité totala mitakala ba pasteur mitakala ya banani matake kitaki mais à part ça nous le congolais tozaka mayele vraiment na kanda bien sûr dans le bana douceur pour na moi sa tendresse mais vraiment na kanda makasi pour na kotala ce qui se passe dans notre pays ezo pesa pasi bino bokanisi ba biso totiki ba kongwana toyena ba mboka miso c'est parce que tozangi mambosa na ba kongwana pas ces ans quand on parle sont zalezat na kata ba Afrique d'ici d'exemple milikeze le côté lipa eze le côté boudé eze le côté fufu sosoni eza le côté mais na Congo so que moni mutalamba ka soso chaque jour c'est que ça là na banque ou bien ça là na kata ministre ya ministère ou bien primature et tel pour mon maman zote kana wenzi alamba soso c'est que ça bonne année ou bien anniversaire à moi. Mais pourquoi na kata fait d'ici soso ezoloko pamba musuneze loko pamba parce que ba cultiva topé ba kisa ba valeur ya mboka na bango ba bunda
Nelson Mandela bunda pomboko ezala lelo ezali. Biso Patrice Emery Lumumba bunda ki après baye ko bomae. Asilisaki musala na été ba boma ki e. Ce qui peut-être Patrice Emery Lumumba batika ki eti na suka peut-être pe mboka la biso ngaki koma ndenge Afrique d'ici des alliés. Na Congo ce que moni mutazo melami ka mai ya. C'est que asalara ou soit un médecin. Bon, on a un exemple, un médecin a omela pour na ba poussière et tout mataki kitaki. Na Congo ce que moni mutu alambi ngombe ya. C'est que ba défisa que pas maman ki ngani Antoinette na ngambu kuna, ba défisa ki ngombe ba lobi ngombe wana mbongo après 2 mois. Alobi enali atangombe na ndo futa malembe mais non. Mais non mais franchement soyons sérieux. Soso bazo defisa soso na kati ya kini mbongo 2 semaines soso moko mbongo 2 semaines. Mama talika katali bo msusa teka ka mwa manioko na ye msusa teka ka mwa mbiso ka na biete. Na sala ta mwa soso a defi pe soso batu 2 semaines pe mbongo afuta yo afuta ezate. Ba ye ko finga mama batu nanda ko pona soso ba defisa ki soso mbongo 2 semaines alia kaka soso mama ba fingiye ba sisi valeur na kati ya quartier. Valeur à ma messi le cola soso mbongo a 2 semaines. Soso 15 000, 13 000 maman bina lia soso. Bana ba sepeli. Na kata Congo comment mutatele misi nga na oteka omelette. Oui omelette. OK omelette be bazu mwanda mbwa spaghetti ba telo mutazolia soko omelette bongo. Wana ba voisin ba bwa katambasu. Azwa mbasu marambe po ya lia ka omelette wana te. Soki ba Monica kata maman alambita ata comment je peux dire na mona pe mutu na Congo na mona mutu na Congo ali ate elephante ngai banda na botami bolo baki na botami mila ba pauvre na simango na mona mutalia nzoko ata nzoko pamba na mona te mais mboka na biso toza na banzoko mboka na biso toza na biloko yo peut-être en Afrique d'ici da bazana ngote siko to sala analyse biso na bino pourquoi Afrique d'ici bazana biloko wana te mais eza zralala o biso ba kinoise to lo ba zralala c'est-à-dire eza ebele. Mais place au ezali batu bazana difficulté pour baliango. Mais ba konzamboka ba wana bazai matake kitaki lelo ake Dubai lobi azongi na ba chéri. Ba tondi si ba jeune fille na GB kuna bazoli bango bandako ba jeune fille wana basala raté. Soki tembe bo kende na GB botala ba jeune fille ba ofanda na ndako ba GB wana bazotambo na basala kate. Misusu ku ba sisa ba classe misale zate. Mais azwa mo mobali na ye moi député mobali na moi ministre azwelenda kuna GB VIP a mona fipe na mapeka ka bolikolo nze soso mais asala raté pourquoi mbongo wana ba ministre bazozwa mbongo honorable banani bazozwa ba okende rolinga ka basi wana bazweli bango banda kuna ba GB bongo mamo azana nsele mamo azana kinkole o peut-être ayaka zandu fois telema bon transco na salinité a telemi na transco ya ko telema nzela mulaiti a komi pe na zandu ngo moya somba bloc ezata avandi na no vertige pour déjà ayaki ya telema transport na mboka na biso eza pasi kolia eza pasi ko nini penza na mboka na biso eza bien bien eza na comment je peux dire eza na accès. Mais non, tout ça, tous les cas, maboko, béton, zongaki, Kabila, maman nani, zongaki, maman, mataki kitaki. Ndeko na biso awa, Koffi Olomide, artiste munene ya mboka na biso, batu balobaka Congo ba Koffi Olomide, Congo ba Papa Wemba. Autaki kosala interview moko wana. Il faut voir, biso ba Congo to ba, il faut voir. Bandi ko lukisa ye bandi ko sala menace de mort pour nini pour lobaki vérité siko justice na mboka na biso ni siko na tuni bino to tuna na biso to vanda to talana ndeko chakiti ko telemate vanda pour kota yo bien ya telema yo vanda zwa kiti vanda to talana nini na mboka na biso eza na accès boko misina bana basi na zonga epai ngai bo bala na $500 bo alokuta boza lokuta ndeti Jenny la charmante nye obala na $500 mwana mwasa bato azanga mayele mwana mwasa bato ayebi ndenge balukaka mbongo msusu kutu na budget na ye azaka na $500 ta kozata na mwa ba 4000 bon na tia ta ba $10,000 siko mwasi azana na $10,000 azana mboka te po peut-être boka azana na Congo te azana na Congo te po na Congo peut-être alinga mbongo wana te azali banda mboka mwana mwasi wana aza par exemple na $10,000 na ya le mwasi mobali moko awutine na simandaku
asalaka na pe soki musala malonga te aza na avenir te ou bien je peux dire akoki ko bala lelo bon tondimi $500 wana bongo lobi ba kendo beta mama masango ezate mama lelo bana balia kite lipe ezate lipe komi na Congo nze diamant o farine toza nango na mboka na biso ebele na kati ya baba Congo wana ba province ezali ba koki bandoko cultiver manioc basala ba farine ezate komona bana basi ya mayele ndeti nga penza bo bosa na $500 en tout cas na yebisi bino lokuta ngai $500 nyosto wana poni ni bobola eza na kati ya mboka na biso bino bokanisa ki soki mboka na biso ezalaki na nkita ndenge ba mboka mususu ezali ya ba Afrique ndenge ba Egypte ndenge ba mboka ya matake kitaki ba kene se développer na ba marambo mususu honorable wana soki mbao ndenge kombo eza mbao akoki bimisa maloba pa loba ki babala mwasi na $500 eza mbao ndenge ka ya zambao ndenge mboka na biso eza mbao en tout cas yo mbao wana ozana bandeko na basi babala bango nyonso to yo kasi soki ndeko no moko bala kite yo linga koyela biso makambo wana $500 c'est parce que bandeko no nyonso babala ndenge veste na weza ya koningana ndenge yo poza mbao yo kanisa ki soki yo penza na kata mboka na biso wana Kongo ezalaki ndenge ba mboka mususu ezali et se développer yo ko ya fongola munoko yona ba veste lemba mbao ya oyebisa biso ke babala mutu na $500 ozwi biso banani na ba mboka misusu bazo respecter basi yango mboka na bango pezo kende liboso na Congo bo respectaka mwasi te mwasi eloko pamba na mboka. Pourquoi? Parce que basi balingi kotala mitakala basi alingi alamuki banda tongo ye wana na internet alamuki ye wana na téléphone kende bwena téléphone azana temps ko cultiver mutu na eta azana temps ya kolanda ba information te aye bandenge nini mboka ezokende naza kunete za makambo mibali ya omoni mibali bazomona biso pe biloko pamba mama telema jeune fille telema kolobate ke nazana no elenge yaya 40 ko betela yo onga na kokisi 20 sika yaya 30 kala te kola tola la pongi tozola mkoko sutuka ka jum comme sutu pa balobi anniversaire 30 ans o sutuki de 30 ans na zaki na 20 30 ans na zana 20 ans. Il est grand temps jeune fille maman papa jeune garçon yaya to telema pona mboka na biso to telema pona mboka na biso justice ezate na utaki komona image mo j'espère que bazo balancer même na sima mko na bozo mona image wana ya ba militaire o babundi bozo mona bango wana bazo bunda oui babundi basale loko mabe tant que tout il faut qu'on condamner bango que bo sali mabe et tout bino bozo condamner bango à vie mais non soyons sérieux mi yibio bazana kata mboka wana mi yibio batondi na kata gouvernement non tolo ba vérité soyons sérieux quand même. Bon condamné bango vite bazo yiba mbongo butu moi batondi si basi na GB wana ba jeune finando kangami na GB na za kanda GB batondi na GB wana ba jeune finando basala raté ba vandi na banda ko ezana sa debe ezana climatiseur et mataki ba mama bazo kufa kotobwe courant ezala raté même sous machine ko nixa fufu ezate mais bango bazo GB zanga courant te batu botala nga boyebi ma na loba j'ai besoin à couranté kuna ma ezanga kate mais kende na ba quartier mususu eto ba komi okuta ma ezala raté okuta donc pays na biso surtout mboka na biso en général eza mabe mboka na biso ezokende mabe ba député wana ba tondi ba député ba ministre ba kondi na tena longoli mutu te j'ai bien dit mutu nyoso to sala na gouvernement na tena ça exception ezate oui na longoli mutu te botondi si bana basi wana na GB ba mama bozotika pe bana bino bon ba mama pe bosa nini ngana zokufa na mbao mwana na nga ministre ya China GB na boy alekende kuna nde bazoteka bana mais non botondi na kata ya GB wana toye pona ba militaire wana oui babundi basali mabe ba militaire bozomona nsima mkongo na ngai basali mabe za soni ya mboka na biso. Mais bolo bana bango bopesa bango punition bozo condamner batata batutata wana munene na mona kisi libumu evimbi wana mais non soyons sérieux abundi pona mboka na biso azo bandaki ko sala pona mboka na biso eza peut-être compression toza batu milliard musala nyoso tout problème ezalaka eza na place moko te na milliard musala problème ezalaka place nyoso tout bat bazali likambo ezalaka oui basali mabe il faut ko lobana bango ko pesa bango punition bozo condamner bango à vie. Bandra Kimbuta balia bambongo, excusez-moi pour le terme, mais naza free, hein, pour naza citoyenne.
Bato balelele bambongo baze belé na ko banda ko tanga bato belé surtout banda ko to sera Zaïre ti lo baza balongo na gouvernement te bazoli mbongo ba osala lorote bazoli mbongo ba osala lorote na ute ko mona gouverneur ake ko somba matériel mboko yo to robomana en tout cas to robomana ake ko somba matériel et grata yango wana bozomona te natiki no minute mke botala ngo natiki na ta 2 minutes botala ngo botozonga botala matériel basombi et grata po babongisa banzela botala modèle ya matériel oyo ba pesi mbongo ebimi na kati ya budget to pe ya banque to pe ebimi na kati ya fonds ya gouvernement modèle matériel oyo d'abord gouverneur plutôt je peux dire M sous Saza papa Koulout nanga je m'en fous c'est tozana makila moko makila peut-être je m'en fous si je peux bien dire pona la kisabino que peut-être papa nanga kuto aza gouverneur asombi mabloke gratin na la kisi bomoni bongo bino o banzeta okauka pona teka bino pona bimisa bino benine ezanga. En fait, moi, je fais mon travail. Hein. En fait, je suis journaliste, je fais mon travail dans la analyse d'anga. Et ça pour l'agression, et ça pour la ninte. Oh, ako benga ngai pour le balanga bêtise, en tout cas, aussi là. Oh, ako benga nga pour le balanga buzoba. Oh, ako benga pour la kisanga ke yazana, en tout cas, aussi là, na ebisibino. Parce que je le droit, c'est mon pays. Je le droit, c'est mon pays. Gouverneur, modèle à biloko yo. Tata nangai, papa, modèle à biloko et grata boy. Oh, bah, pesi po ba bongi sanzela. Mais quand même, c'est la honte. C'est vraiment la honte. Bandeko, na komi déjà na souka ya analyse na ngai. J'étais juste venir pour na ko la kisabino peut-être bozo là. Na ki ko expliquer bino boye bandenge ni mboke zo lekana. Na ko banda ko yara pour na analyse. Mais non. Pour na moni peut-être invité azo loba makambo mususu yo. Azo ngana sana posa na lobango ya zo ko bimisango te mute mezo souka te ngamo na loba. Oui, c'est mon travail, je fais l'analyse. Oh, na moni pour namboka nanga point barre entre parenthèses. C'est déjà la fin de mon émission, c'est déjà la fin et analyse nangai. Justement, na yoko ebisa bino to fongola misu pour na mona mboka. Christian Malanga. To pesa ye na nos chance. Nga na yebi Christian Malanga te. On s'est jamais vu. On s'est jamais vu avec Christian Malanga. Na numéro na été na yebani nina membre famille na ye na yebana te na yebana mutu te na sala analyse na tant que journaliste nde na moni ba analyse na po na za muto na sali na politique na kata Congo bato ba otalanga ba yebi je le droit so na moni boye na donc moi na mboka Christian Malanga na oyebisa bino bato bozolanda ngai to pesa no chance na mwana mobali oyo Christian Malanga to pesa no chance total nan parce que bon on a vu comment on a chance de l'euro pamba oui bon c'est bien bon to pesa nan no chance na mwana mboka o pour makambo uti koloba bino boyo ki c'est quelqu'un azana souci ya mboka c'est quelqu'un azana souci ya mboka yebi ko kita sur le terrain yebi ko sala ma munyosto et aza muto atangi aza muto abundeli ba américain bo yebi armée ba américain za armée ba GT siko ya bundi kuna donc to ya na ye na kata mboka na biso abakisa en plus total aye penanu soki pe ya sali mamba mabla mute o to longola biso to sala biso ba jeta o longwa so to moni penza ki a osala musala bien te toi en tout cas to tsasu mutu mususu tinza ba kosunga biso to zwa mutu bien mais pour le moment nga selon nga analyse nango na osala moni mutu bien eza Christian Malanga c'est quelqu'un ayebo loba c'est quelqu'un loba na ki yanke o sante ke moi na kin penza ya to pesa e chance. Parce que moi, glissement, moi, les kanaki, parce que yende fala doit vraiment pouvoir. Mais glissement, moi, les kanaki, pour le moment, moi, n'amboka, tozo senga na Christian Malanga, zonga lisusu na élection. Zonga lisusu, toza na posa na yo, zonga lisusu cette fois-ci yo kota na pouvoir. Ba mama, ba papa, to telema na yebi ke ba mama nde bat babotaka. Donc maman soki alobi liloba ezaka na puissance parce que ye mutamemi amemaki zemi abimisi mwana wana oui c'est moi c'est uta epa ya papa mais muta nyoka makisa maman donc maman so azoloba na mutema na ye mwana opambolama ba mama totalela mwana na biso yaya na biso papa na biso ndeko na biso Christian Malanga to pesa ye na no chance
topesa Christian Malanga na nous chance totale nini ekoya et puis na venir toyeba nini osala. Mais je vous assure que Christian Malanga a vraiment muto aza mieux placé aux anakata ya en tête ya mboka na biso. C'est la fin de mon émission. Merci beaucoup pour votre attention et surtout fidélité. Merci beaucoup l'équipe Mobimba au assisté kingai na mokonalelo pour l'analyse ya mokonalelo. Je profite pour nous passer nous merci beaucoup na caméraman no Simbi Penda. Bon sentir ma foutette. Ma foutette à mokonalelo donc balobi Blaise Mbalanda, hein Blaise Mbalanda est vraiment caméraman nango Simba ki bilili ya mokonalelo et puis là merci beaucoup na le grand réalisateur Papa Jean-Marie Pompa Yondo Kangama Solo Bazi Wapi donc yo penza donc merci beaucoup et puis on appelle si ba big dédicace na batunio surtout oyo balingaka Daniela Mankoto na bango balingaka DM l'international na bango balingaka Congo Mokili. Merci beaucoup l'équipe Mobimba ya Congo Mokili Sim Sensel Anel Kaba Fossette, je vous salue à de Yue Bisikanos tout vraiment vous allez. Merci beaucoup et puis là merci beaucoup à Benjamin Kanga Bazi Wapi vrai Joe Benjamin Kanga. Et puis là, merci beaucoup à ma soeur Massanga Claudine. Kalobi, yende donc. Mbongo et banki mondial et vendre pas essayer dans Claudine Massanga. Et puis là, Chantal Poupa Bazona Nanga Bisika Bazali. Merci beaucoup à Prince Tukuzo Moté Matlaris Yava. Wana bao yanga. Je sais que analyste Batali Baro gangi langa ipo par rapport mais c'est mon travail. Likolo nango musala nangai. Merci beaucoup à la famille Mankoto, merci beaucoup à la famille Mayo, merci beaucoup na batunyo surtout vraiment boli. Adélar je te salue, Thierry Lutumba donc vous avez vraiment ebelé ou vous avez kiwana pour na kolanda biso ba big dédicace partout. Karine Mokonzi la baronne je te salue balobi. C'était Diom l'international, votre humble servante, je vous aime. On se retrouve dans la prochaine analyse au Ezoyana Mikolo. Eza Koya. Bisous, bye. Bye bye.